Zara. Mais explique que wapi. Wana kindoki. Leo bima yo so sakarare. Utana poto. Nzambe na poto Mputu. Mputu. Mboka mo boko chabiloko likola voiture olie. Poto. Mboka mo boy. Okoza mena loso na ba deso chona se olé. Mboka attention là-bas c'est bas. Est-ce que vous avez un poto ya poto? Tous avez un poto ya masangana. Poto ya mantsamba. Tala mputu nzambe nanga falio yo. Bon c'est pas vieux batou. Tala mputu nzambe nanga mputu. Putu liza matadi mputu. Mama nanga poto la pesa notation. Baka na poto wabi ba beta kabino. Baka na poto wabi ba beta kabino na banzela. Poto ya poto yo. Bofana na wapi na poto ngo. Bofana na banza lemba ya poto to baki sensu ya poto. Poto ya poto. Ta niveau na tambola mama na devina za tambola. Wapi ba ngo ba beta nga ya. Au château rouge nous allons un esprit supérieur. Je veux passer là-bas dit. Un esprit. Ma mère n'a pas tout balinganga na château rouge ba benga ba yaka mama. Yaka to ko sanjola yo. Ma maman n'a pas tout ya château rouge. O benga en tout cas je vous aime. Bola na bilobela baloba la télé wana tina na ba mère ba lelanga la château rouge o sanganate. Gel tokoli. To sa makambo na pokozo luka vina yo. Nani azo baby c'est la biso réputation ba maman ya château rouge ba maman nini. O fingeli biso wapi. Gel o fingeli biso wapi to yokite. Yaka osana no wapi yaka nano to biso moto tombolo na likolo. Batiko kosela biso makambu. Ba maman château rouge ba linganga anga yo maman château rouge ba ko bomanga. Mwana na biso. Ba konikezo ba finga mwana biso to beta bango. Yaka na so biso réputation château rouge na age na ngala ke ko bunda. Na sala ba koko. Ba maman château rouge nzambe na ngai. Ba mero ba ko bomanga. Mputu nzambe na mputu. Mputu ba maman château rouge na kozala wana. Ba fan na nganga so calmez-vous. Dans un château rouge, maman château rouge, je vais te comprendre. Au fin, on a bisoté. En tout cas, papa, tata ici. Voilà. Non, on a kosa bino na internet. Maman château rouge, balelanga. Balelanga ya dega. Bon, ça calme. Ma solo boyo kana ma solo wenze. O me bato balo ba wana, ba mo ba bimana te. Bakangama na bandako babimaka te bato balobaka wana bon mona nga na château rouge na ndenge esprit au chanteuse warrior esprit supérieur on dominer l'esprit na banga dimi wana yana comme si moi pas porter parole sans le savoir na comme ça bon pas porter parole sans paiement encore pour foutre maté jusqu'à nouvel ordre star na bino yo esprit ingaye nazo contrôler l'esprit na bino au plus que niveau na contrôler bino pour bimer passer. So na esprit na ona bambion yo zala yo lobelanga o comprendre te mais so lobelinga yaka yo dominer l'esprit na bino yo betaliso nanga yo betaliso na yaka ali beta contrôler l'esprit na bino yo oh ba yo masola nga bang nga na yibi na la peur te nanu pe na bang eloko te na mokili nde bomona nga bo nanu na banga eloko te pe na sengaka pardon te nga osolo ngo fuka misanga zane na arme betanga balle la fuka makate na sengaka pardon te na zona bato na sengaka pardon na respecter ça bato nanga mais bata mokili ka bo yo o gel chaudé maréchal de l'équipe la larme de papou chanteuse warrior ikono on a poto na Air France et là ya famille ya mo bon mokili me manga poto na Air France Air Mobo tous à la pe bato nazo visa 4 ans na Air France au fele do bazonga na kin na soli mai na kin na ko bosser na poto maman na ngai o poto nini
na sorola na Kinshasa na kolia na kati avion na brosser na poto ah babando sanga manzaka na kin na ko cha vernis na poto quel poto Air France yo so matali bundo Air France yo premier poto no ya nini na premier poto na Air France Kinshasa aéroport Air France mama avion respect mama hein azakula te nakodo mbanga umsanga baba yo nakosa reine silana talamputu oui baba maman nakufi maman nanga petit felle nakufi alobi ça va alobi c'est qui la foi petit felle robomangai yo robomangai je me soulage Dala ne pute ba respecter bi na photo. C'est ici. Est-ce que tu connais le roi? Abila ba wario nyonso. Tokutana le 8 décembre, c'est-à-dire vendredi oyo. Vendredi oyo biso nyonso na yu na Ovo Arena na Wembley, c'est-à-dire vendredi oyo tout le warrior donc ozola la lota déjà ndoule tout le warrior biso tout tokutana na Wembley na Ovo Arena na Londres wana to sepela neto mesala ko sepela tout le warrior, c'est-à-dire ba warrior nyonso oyo linga Fally Ipupa oyo kaka banzembo Fally Ipupa Fally Ipupa mesala ko sepela biso comme d'habitude tokutana wana biso tout vendredi au na Londres na Ovo Arena na Wembley avec le King suprême Fally Ipupa to sanga le to saki na U Arena en fait to ça honde to salaki na U Arena, ça dit que biso tout tokutana na Ovo Arena so moni pa arena mo boto yebite en tout cas comment télé biso poto so luka ba arena to ça pas to si ça ba arena nyonso mokilo mais c'est arena il faut longola arena comme Are Fally peut-être la arena et comme Are Fally parce que tozo luka ba so ko yebi arena mo bo na monde comment télé biso tozo luka ba arena tout ya mokili tozo comme monsieur Are Fally tozo longo arena Are Fally lo ba arena nyonso ya monde so ko yebi arena en tout cas comment télé biso tozo luka ba arena tozo luka bena Are Fally tozo luka ba arena soko yebi bena arena moko boye biso to yebi te za sala po biso to beta na basala mikete arena oyo ko commenter biso za la arena ya sala munene makasi po to koma à niveau ba Stade de France en bien en mal boko lobelanga ana misala parlez de moi je vous attends on laisse Sabino eta na ngati si 2041 na mino na maboko succès yo belenga succès na bato kanaka te bako bando selo balavi yo yebe lenga ko kanga internet na kanga internet 2041 kanga ba mebisio ayi babino makolo yo bodoga na mosi ko kolo succès rambo na bino tout la larme de Fally Ipupa manga net na film dans la arena le 8 décembre tout le warrior opération l'église Nabiso et la est victime pasteur Arara mort Fally Ipupa aigle Mobutu biso tout bandi tout ça ba diacre ba Thomas donc ba honorable Soulé Kauka Bazuzu honorable Pembe Soulé Kauka bana Mwamba 218 yewana wana Thomas na biso tout ça honorable fiston coloqué bana notre commune à Kinshasa numéro 24 honorable Soulé Kauka ya choko moi ban Thomas église de biso dans la papa dit badiata pidi Thomas voilà badiakre Cyprien Anzaloski Cyprien Anzalonzalo Yaya Chou t'en as fait de la merveille garçon slim fait de la merveille on va tomber église Kelly Charlotte
Y'a Kelly, y'a Pepe. L'arrête compresseur. L'arrête compresseur. Beta bango. Beta bango. Eh, maman Mimi Chukeva. Ma maman chérie, la maman présidente. Rosalement, la Château Rouge Karaté. La peste à venir jusqu'au matière. Maman, elle n'a pas de mon rasco succès. Après, quand live, vous c'est bandit. Dans la bino, na niveau, mon éviter quoi. Dans la Château Rouge, un esprit pour maréchal. Ma senga, pardon, t'es. Quoi, oh, esprit beau, esprit supérieur, l'esprit qui domine. Non dominer, l'esprit n'a pas tout. Je vole. Non dominer, non contrôler, l'esprit n'a pas tout. Vous allez parler de moi. Si 2041, oh, fali ma bêta n'est pas foulinga. Oui, la table, moi, la boquette, c'est bien parce qu'on le bélanga boité. Eh, succès, à ma finga, me fixer dans la mode. Pour un ministre, ma finga. Américain, vous avez finga. Yo, ça, la succès, ni. Bien, pour ça, la succès, mon robokanga. Tout a succès, ma finga, à l'internet. Si on a l'équipe, on a dominé, on a ma finga. C'est-à-dire qu'on a des chefs, on a l'équipe, on a mbanga. Ils sont tout au finga. Si on a dominé, c'est-à-dire qu'on a contrôlé l'esprit, on a sakolo. Voilà ça le colo, 2041, vous allez parler de moi. On a posté ma live, là, on a ma live et beleta. Si des heures, on a mon live comme moko. Ah, oh fali ma bête, tanda foulinga. Tanda foulinga. Ta succès, nzambe la Rafael yo. Nzambe la Rafael yo. Ngana kangi internet, kangi YouTube, TikTok, Facebook. So le belinga ambiant mal suka na komba fali ta niveau actualité ta la niveau actualité egla ko kitaka te nzambe nanga biso ba jale shoto za wana egla ko kitaka te ba finga baloba bien ngaka actualité jale yo eh bo kufa oui ke bata bolinga ngate bo souffrir au pesa bino matière pour bolela lelo tara bola ba malo bibalité vous souffrez tellement vous en matière quoi et les sabines pour votre dans l'air à ce bonbon en matière eh la larme de Fally Ipupa mais c'est triple arène de poto Air France ba 4 ans na ba 5 ans na ba passeport la larme de Fally Ipupa na temps l'air bonbon na bino ba combo bon mon niveau le 8 décembre, tout le Warrior opération Ovo Arena. Ça dit biso tout focus na Ovo Arena. Événement parfois bêta après ça l'événement le roi Michael Jackson hein. Then après si biso face na après si biso voix na après si biso danse na et profiter triple arena le 25 de la qui Toros puis de 40 000 personnes. Ça dit plus de 40 000 personnes voilà. Ba compter à l'icolo, ba compter à la CT. Nous devons compter à C, ba 45 000 personnes, 46 000 personnes. Parce que mon Dieu la compter à l'icolo. Et puis depuis Arena et Banda, Arena est ici, ba champagne, ba whisky. Et ça Arena il fallait Ipupa. Mon Dieu salona ya Arena. Salona ya Arena. Ba whisky nyo sona ba champagne. Ndenga ndule. Batu ba beta kuna mutali boso asisi stock à whisky, stock à champagne, stock à bière. Ne pas teka so bière na ba kopo wana. Mutasisi stock tout et la carte c'est Fally Ipupa. Mais c'est une vérité, tout à bordure. Ba mise tout ba beta wana est à l'étranger. Mutali boso asisi stock ya whisky, ya champagne, ya bière c'est Fally Ipupa. Ezalate, yango moni mundele akamwe. Ba osenge kutu bis ake bandela arena, yende skwana ba contre belé. Ba osenge bitara mundele osenga Fally bis encore. Banda mukile banda. Bata arena ba osenga papua bandela arena po ba contaki nombre ba bazaki na sete, ba contaka nombre ba to bazali likolo nde to vana na likolo na seka nde kanga likolo. Siko ba to bazaki na se mundele contati. To za ba 47 000. Vous comprenez, Michel Liboso, au Nigeria, au Tatondi en on a niveau, si ça stocke tout dans le cadre, c'était Fally Ipupa. Sur 2024, stade de France Pezoya. Double stade de Martyr Pesali. Ça comptait, bah, contre tout l'Afrique. Tout ça raffia, toi, la Fally Ipupa, quoi.
tozalaka fier towana fati nga na otika mbanga te nga naza muta mbanga nga kokomisa nga ser ya Christ te impossible nga mbanga muta ememi nga poto mpona se faire remarquer nazala remarquer be mbanga nakotika mbanga te. Je suis la larme de papou mais sonde na répondre te dis-toi pena ki oali papa papier hygiénique oye lokote on a niveau na komela so finging on a ba répondre na comme supérieur en fait parce que no passi tala jaelo yo azaka ko yemo yo sa droit de réponse le ba mo c'est la ngane droit de réponse tala jaelo na li pongi bo c'est ngem mission bo côté la nga tala niveau ce qu'on a roma mais bino ce ko er wana bo lamu ki bino mo bo sabe mission puis ouais ba vena kende fala me nga poto obi ke nga na sa genuité na tiko fuka matena senga mutu pardon qui que ce soit on a esprit na senga pardon te toujours on a finger to ko senga magama c'est beau ça na mutu fuka misanga na Paris azadi mutu fuka misanga na Belgique azadi tout à bord Dieu on a pas en matière au bosser l'émission na pourquoi donc peut-être en matière esprit je m'appelle l'esprit mais esprit nini l'esprit qui domine esprit na bango maman quoi esprit le 8 biso tout dès que to sala kina Paris la défense Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.